ata ba spectacle ko batoke to ba komeli ba ko na poto ta ba komeli ba loke na poto ne ba obengisa ba baza ko so bazoke but ça la pelika moi mateya ça te to ko so la poto so la poto bisekisa non histoire faisala to la base na histoire to la ça peut culture na biso na bana na biso ba boto na poto ba yena no te ba ndeko na so ba boti bana biso baza kuma bana biso ba yena no ate alors biso tanto que poto ko so la spectacle do so la makambo yo ndenge to zala awa ndenge zala awa bana na so ta ba tura papa na maman ah on mange comme ça là-bas on peut loyer comme ça attends tu papa ça veut dire va nous expliquer bah ouais on n'est pas dans cette ça la kaboy bah qui va nous ta la localité ça bon ouais ça faut tout y avoir nous sommes comme un spectacle pour tout toi qui est un spectacle bon spectacle peut ça on peut cause appelle des sortes spectacle cause appelle des sortes spectacle humoriste c'est pas ça humoriste à côté m'a payé ok ba comédien solo pezana alors côté on a mon akeli mouye na ndo beta di solo moko na ndé moko bezo kende papa na sa ba ba c'est et c'est que ça ok bon wana ba imur c'est ça ayo na capacité wana ya osaka tu yo moko ezali pour obeti di solo ko to c'est capable oui ozo c'est ba to c'est na sala on place ba ni to sala ozo beta di solo ba to kata musiki ezali ensuite il faut un homme de spectacle pour telle façon d'aller humoriste déjà il y a un spectacle parce que spectacle na jara bato ba beta spectacle ce qui dit ba pambuli muni yo c'était là nango kukala kanda yo bana mo yo so ke ozonga kuna sama te kwani bongo bana ana na bakoko bazali yo bana go ke ne te botika na kolinga te wana ebiso vrai na obi katika la te mungazo na kei na presse funa zo na kena sa to babenga na musala na zo ba vérité bon motema nanga mo ebo pasa na kati des actes peut-être o bozo mona ngeza poto biso to mona ba to mona gango bon extra peut-être ça peut s'inventer na éviter comment on pas na biso so ko sala na rio ozo mo na bikuza no zo lia no ndenge mo ba ozo mais so okay ozama motema moto mo pozo mo bato ba benga ba mina te kuna kende kuna libela ese bato ba benga ba ya ko sala sekia ko to sala tambo ba benga ko kuna libela so ba benga ko libela so ba seza amina ba to libela etika zonga poso ki kotika no ko ba kotika sa de sa no ko ozo de muto ni ko ba kimi na sanso wana nesa ba benga sa disu tango yo kimi ni na ko tena ni kampora ko ni sala mo te pona nzana en tout cas vraiment luzolo ans mutawatina na poto ye na kosala spectacle ate boke wapi akuzonga suka uzonga te na sali musalo babenga kingali na yeke pona sala to ube mutola kini ne balwa na poto po babenga ke pokina te obo soni na kamam na ngambo te soni pete lisumu ndetala ni nzambe babenga yo simize okosala mikoloboni na poto. Merci beaucoup, bonjour Nadino Nyoso, muziki bako na biso kwa lelo. Ozawana na via TV Monde et puis babone au ba na biso na ko cinéma. En tout cas lelo toza na artiste ngolake toujours na kombo ya Simize Simon Kitata. Kuto na biso mingi na kombo ya théâtre et tout sur la vidéo. Sans plus tarder, to pe Simon Simize bonjour. Bonjour. Bonjour, moi de Timonier. Vous êtes chez les autres. Là, moi, vous avez été micro, nous sommes pas laissés. Là, la laissé, on n'a pas laissé. Nous avons to extra te to nous avons muto bongo, to nous avons muto uzui, to ni te. Mais nous moyens dans les arbres, c'est la même là la laissé, la laissé. Et sinon là la laissé. Muto azana nous avons pas la laissé. Alors on va aller la laisser. Sur la monica jour, to metane, on va aller au tour de ça. La commission des amis donc et c'est une vraiment en tout cas c'est Mozali merci oui vous savez théâtre que madame on a tourné là on a bien là on a ça tournage la série de ça on a bien là on a pas mal l'aise tout ça donc on a tourné on a tourné avant-hier dans Algérie tourné tout va mal au son et les gars ils tournent ma casse ils tournent merci ma vie de solo allez je l'ai que fiazana bana ko bazana
Boy bangoto makasu na kusenga ya na pesa na pesa kote mingi samba pa mulai ilikaito bapasi makasu babisi mizaki ngawa yazala ya mwa kuna bunge o malade azomela o ma famille e ba problème sila kate si mise sila kate ba ko pesa la kaka tango sana de philosophie vous allez moi ba problème ezaka makambo sila kate ingano makambo sila kate on tango to vivre seul santa na zali zanga zali tango to na sabu bitu mezalika kolonga kana mabo soki mabondi ete obulu makasi nzamba soba mais ce que moi je vais dire bati yes mo dans la liste de la déclaration parce que nous sommes sur le juste la salle de la mairie va venir va passer dans l'autre déjà maman David azawa na photo basali déjà spectacle va continuer va si tout va bien participer dans ça là mais le soleil est fait quand nani vela biso comme le papa Bilali et puis si je ne me trompe pas yamba aussi il y a Feli Banesu ndenge toyoki yo pe faloza na kati maman le Guinéen yo zaki suna kati liste de non solo na hota mais nini ba obete nini pe aussi mise falaza na mais si mise ça les classes maman les amis na yo ba nga pe ka kuyoka kuyoka na kaka abatu nani ba be na ba telephone bazotu na batu ni ba me ngamo ko bele bige nazaka sana ngakumeta liste ba chenga tena liste zate bana bakosa makambo te to ba chenga to ba longo liga no ko tana zate to za mutela unzabi soki ba chenga yo ko soki nzambe ba chenga ko sa soki ba chenga ke ba chenga ko mona ba beti soki ba ningo ba chenga ba zali c'était la bête mako kumisa nzambe ozalaki mais quand je mets ta vie pas déclassé yo voilà mais éviter yo ne veut pas vraiment sauter les gens pour ça la tapa pour ça doit être to yebi mais ce qui cliquage comme wana na éviter pour matipande on a la vérité ba bien nga été to bambi si mzee yaba to voyager to kele non bana batu bana mona to ba bien nga été no ba ikape ansi ndena ko na nagi pe na be image ça y est qu'on va on a une image mo azotuna wapatsaka bona moi nitako na tsena ai baba jala asi wapatsaka ona kai azotuna kama mbili boye wapi simise wana na mona image apart wana mona tsu misusu sona wele ke balaksa bana watu bakota ka petro balaksa ngayo batala ki papa makamu nzambe mtamisa monde to so ngana nzamba yeba ngalo bilo to so ngai na sababu na lesengo mingi ndio mwana na lesengo makasi na kumbenga mubola te disona kumbenga kwanza kana isengo selo ndenge nzamba tselinga pona liaka mikonoso na liaka na mbela pena la muko nzamba zura msangai pena nzoto makasi nzokutana bato ngai sengo na ngai ya mwana zofifa ozala na ngai esengo ya mwana zofifa na ete soki naluka soki bakamoni na mokili soki nini te likazona mpena na baverité naluka solo moto akondima te mpona motema na ngai nalukaka te to naluka soki ndenge nini nazala nini ndenge nzambe atie ngai dimanche nake nabondeli nzambe mikronis nabondaka nzambe ntongo pokwa midi nazobondela nzambe donc ye ndasala nyonso po toyebi mokolo te toyebi ngonga te toyebi jour te soki leyo nake na nga nazalaka pre nga mingi nabanzaka mingi mokonzi ya nzambe natalaka mingi pesa mokili te natala ndenge omona ngawa tia bablage apart namonaka mingi ngambo ya nzambe nalingaka te ezali nanga trop tard parce que trop tard na sens nini lelo moto akokufa soki obongisaki na nzambe te ntango pai tokende babongolaka motema te motema babongolaka ozala na makambo malamu awa ntango tofifa ya mbangu mbangu te kozala lolendo te zala na komikitisa eloko ntango komikitisa mpe landa mibeko ya nzambe mpona alingi te ezala total oke okomi mpanza momotala tina nalandaki toka yango oyo nazonga nake na bongisi bazongaka soki soki obongisaki awa te mokote na nyonso esi omoni papa toyaki na eloko te tokozonga mpe na eloko te toyaki maboko kaka tokozonga mpe maboko kaka na eloko te
Donc to bon c'est un papa. Amen. Vraiment en tout cas merci Mizazel, ça veut dire que serviteur de Dieu vraiment. Serviteur de Dieu, vous comprenez un bon petit c'était dans Baïro. Pour ça la vie a reprécé, pour tout ça. En tout cas, ils ont dit tombaté. Parce que les gens sont même si Azaki la liste est moi, ils sont venus par le dit que Ansa Tchèque la liste, même si les gens ont tout ça, ils sont vraiment comme ça. Même si pas Tchèque la liste, même si pas le monde, ça va y aller. Ma femme nous a dit ça, même j'appelle ça. Ah, mais plus comme si tu bois avec moi. Hein? Mon soutien ne s'en va pas préciser ça. Ce qui ne peut pas faire, c'est que ce qui ne s'en va pas préciser, c'est la foule. A foule, on s'en va fongoli, mutabo kanangwa zati. On s'en va fongoli, mutabo kanangwa zati, on s'en va kanito fongola zati. Olandinga idonge, nous on se pesa mnanza, mais tu pesa mnanza. Zami mtasala panyete afongola banzela, yene mtasala banusu. Nana kenda plaza villa. Venez Brazzaville, on a connu Brazzaville. Bah, on s'en va à Brazzaville. Ah, on a Brazzaville, Totine Wallace, na pêche mbote na Brazzaville. Bah, on s'en va. Mon va on s'en va à Brazzaville, et à quel point de quoi brisque. Ok. Ok, bango, bah contacter un an de tout. Na loka ni kama na Kevin na bemission, na lo bango de l'émission na. Ok. Bah contacter un até. Ok, bango ba teka kama billet. Bapesa babisimze na date simza kuyabla za bateka babiye batonda basomba de babiye bayapa nanga. OK. Pa bakomela nga oh simnata madame oh batu beko luka na kutana tera batu bakoti. Producteur beko zwanga. Oh to que ne Brazzaville au sana spectacle. Oh signé contrat. Papier. Ah, on est tout ça na signé peut. Na signé ba check na moi bon wana ya beba kupesa auto kene plaza sko na moto kene mkoni babino foto lo ngwa lokola le to za shedi samedi foto lo ngwa oh bana mo ba yo foto kene kana to kama to ngwa to kene plaza na za poto liberté na ba fito kene kana ngata ta 5 beaucoup de avant na kene nesi bango nesi bango liboso bozo ba petit bokena bango ba ko sala so bien soko tie bango bakongola ngamba bakubuma biso. OK. Politique na soko to yo zate. Ah! Ba kubuma biso. Ba biti ba petit open na saka no ba ibana c'est faut ka yo. Soko yo zate. O to kena Brazzaville là. Poto. OK ina ba. Ba to kata na ko bakana kuta na beach ba tonda plein. Ba zela déjà. Ba zela zina ba zela. On a pas succès makasi na ba bandero. Si vous étiez à beach na biso ba Romain. Ba mbingai na nina ke côté na masuwa ba bi si monsieur côté la côté to yaka côté mais na côté que to côté na vedette na koma na Brazzaville na beach na ba tout plein na bi oh ba tout problème ni oh ba to ba ye pour na yi donc tu es là sur le carnaval balamo. OK tu na poto to le ka ba carnaval namo na ba kiteke siksa mweza kuna ndenge wana ba tu na ba bana bana donc plein na ba balabala on a souvent bato bazalaka ba faire spectacle na bazanga baneni na photo yeba ba yebi ba photo pesa na radio te te va poser la comment ba te ba neni wana eko baneni so ba nef avant to bona 2000 98 ça était 98 98 ba plein ba binanga esili faut ça la bande tous aller wa direct so keni na yo tina stade ngabi ha ko sa o post spectacle ko sa na stade ngabi na stade ba ngana producteur na sale kine na stade ba to ko tete fabu ba ta bar mo ko ba bi ba fabu ba ta bar mo tchako na stade mais les gens contrôle mon Dieu il s'agissait de quoi est-ce que na tala ikana sina ndini tokera kutu te o yende Équateur service même na sina di contrat Équateur bana plutôt mo ko Équateur service ba kenda kana maison MRP yim ta sinisa ngai contrat wana za ki Équateur service mais o wana kende ki wana yaki mba wa di premier voyage ezali kana kende kabu. OK na sina na ngapa pete to kenga ko producteur wana mwasi ya bala ngola basa ser na tsaao a grande série actrice na ngai. OK ya to kena mbono ko eza ser azali to kena to kena stade mbala moko pa
na kuta maman na plein na tout ce que mec a prêté na bateau campagne ko zalawa bon habiter bateau ba kuta za kuna spectacle na yo kuna yo OK ngabi bateau ba kuta kuna nga na kamo mais le gars va bien en conclusion le gars va bien et regarde tout makasi parce que lelo ba leki no pe ba yesima bazo sa ba spectacle tel que Hans Luzolo to mona ki ba maki da Duchesse na kati baza mo ebele ba yesima na yo ta mo mo ba sa spectacle salon ndeni est-ce que ba sa mona ba norme spectacle ndenge salema bon spectacle mo ba sa na mona nti na mona nti be soki ba to sala vraiment coup de chapeau kitoko na gloire à Dieu na kukumisa nzambe za malamu parce que spectacle Hans faut un homme de spectacle. Pour telle façon d'aller. Humoriste déjà. Déjà, il y a un spectacle. Comment dire? Parce que spectacle, il y a un bateau, il y a un spectacle. Voilà. Ah, tout est. Spectacle, spectacle. Bon spectacle, c'est ça. Parce que pour ça, l'histoire de Pézali. Mais qui va dans le spectacle, ce spectacle, c'est la fois nié. Comédie, voilà. Et ça, c'est que ça va. OK. Donc là, ensuite, mais le connu, tout, attends, selon on va permettre. De bonne idée, production fait ça les manques. Mais, parce que tout, on va devenir comédien, invité. Les Camerounais comme une néni, tous ceux qui vont s'en sauter. Donc, on sort de ton Camerounais, humoriste, c'est face à humoriste. Pourtant, on ça là, tokolo bandeni. Tragédie après ça, tragédie. Puis ce comique à spectacle, tout toi qui est un spectacle. Bon, spectacle, peut ça dans peut, cause appelle des sortes. Spectacle. Cause appelle des sortes. Spectacle, humoriste c'est pas ça. Humoriste à côté m'a payé. OK. Bah comédien solo pesant. Alors côté on a mon terminé. Dans nos bêtes de solo moko. Na ndé moko besoin que ne pas na ça ba ba c'est et c'est que ça. OK. Bon on a ba humoriste ça ça. Ayo dans capacité on a. Donc ça va tout yo moko. Et ça dit pour ouvrir le solo pour toi c'est capable oui. On se bat on se na ça là on a place ça va dire ça là on mettre tout solo. Pas toi kata musique ça. Mon super spectacle classique pesa. Et ça va spectacle classique pesa la kanango. OK. Ba to na baza ba ko sexate ba fandi ma créer pas ça avec l'histoire. Ça ça le cola na sala. Neti na sala coupa rouge. On coupa rouge. Pièce mon na sala coupa rouge na sala Karim na Amat. On est ça un peu classique. Et ça histoire. Il y a mbali avant nanda kunena mwasi. On a pour bête à spectacle. Watu wautala pena mwasi mbali sio ngiza kaneti coupa rouge na bête bila lisoro na pa mufandi bina tu bakotala ba comprendre soit pe c'est que ça bango et c'est que ça va conséquencer pesa na kati ndam ezalaka. Spectacle musu pesa lia conséquences pesa bo ça la histoire mon les autres c'est que conséquences ça. OK. Na sens one. Voilà. Na lobby mais peut-être c'est que pesa ezalaka na. Et ça là mufandi histoire kaka mineti mwasi ya mbali waza ezalaka pe to muno ba gabi basalaki. C'est une histoire more classique, mais histoire classique. Bon, on appelle ça. Voilà. Et ça va faire un spectacle déjà. OK. Des shows ça. En solo ça. Bah il nous fait tout, bah nous c'est ça là. Ne ba opérette taking wa ça pour ça. En tout cas, to senti vraiment que ya Simon mettre maman makasi. Mais pourquoi pas Hans Luzolo? Pourquoi pas mettre cette na Simon kaka? To solo nga ba ngwa bandeko. Benga nga pamba te to yo Luka si misé. Pourquoi pas Hans Luzolo go chepe dans la liste? Parce que nous sommes capables de faire le spectacle. Attends, il y a un peu de vendre à saliper spectacle. Tout le monde a un mot. Tout le monde a un mot. Jamal Bassala a un France. Tout le monde a basé belé Bassala bas spectacle. On a bien un comédien solo. Un comédien solo. Un comédien solo. Télé mais mettre les solo mon OK. Un sexe. Là on a sepeli Makas. OK. Attends, na kiti na sepeli qui na dikambo. Ndenge ba funguli tsena ba comédien. Basala ba spectacle ça pour ça friends là. Ça dit ma capacité soit ba bima. Na sepeli na Makas. Parce qu'à l'époque ça na ça ça. Et ça na ça. Na mungita wa ba mungita ça là qui ba mangebi salaka. Ah oui ça va toi na ko ta plein na paladio mona. C'est ça la spectacle na paladio. Ngai to sala ngai président Masumu Bodo sans souci to sala la paladio mona plein. OK. To ça spectacle na ba vie Masumu. Na paladio mona.
to sana bodo daki amina nga adi mona fe masu ngasko na ngulu mo ngara ko soye la sama bodo bazira mo kuna bitu to sana mona paradigme na basa sina ba mama chako kishina mo repose en fait to sana mona paradigme baka sina vie papa lobe kimbatse ke vie bambote pina plateau zali to sana na papa lobe to sana mona paradigme ya ka grand spectacle voilà ba tu na siko ba tu ba travailler pour ba spectacle ko na bata ba mo mfama ba ya to sana ka peut-être bana bata ba moyen na ba ya to kota na salle c'est grand spectacle donc na sepela nango makasi na sepela nango ki ba spectacle na porter ça pour ba comédien pour musique et d'état makasi déjà trop OK mais pourquoi pas ba spectacle donc ba scène na tout ba continue na salle peu près biso to jouer ba to la pena ba de batalité théâtre donc merci minimum na likancho bina nzamba tinda ki ba ndeko na biso pour na ba théâtre ba spectacle na salle ba na poto mais poto théâtre ba nzira na fara OK parce que maman na simize fara so mona pela ba comédien ko tela ba on paye fara de comme on a dit OK et c'est en tout cas c'est le moment si to za la focus au Vanelli cinéma ba na premier épisode ti so qui 40e épisode to vivre en peu boy naturellement moni pena que vena Johnny Takala ye moni pe Simon ye OK nani aide moni pa live ko sala penza esengo et puis na ba président ba o ba za na ba groupe théâtre bozo peut-être ko former bana spectacle ko na ko akaki ko batea de combien mbangu comment pour moi na pas ça la moi bien OK kuna boke fouté to souhaiter tes ala bongo kasi to lobito milengila to ça on est bien merci mo est-ce qu'on ressent message mo te pona ba producteur o pe bazo produire ba ndeko na biso basé belé ba solo kauka bali asuluzolo aussi na moni pas continue kambango est-ce que message mo te pona bango pona ngabu na yo soleil kauka asuluzolo soleil kauka nzamba pambula bango na likancho badui ya ba artiste ba ke ko sala ba ko sala likambo kitoko mingi vraiment ba lembate nzamba pesa bango makasi na ba moyen pour évoluer non atanga na kete de raison kete soki na kete ba ninga ba ndeko ba tei te na zo ba tei bona ngai ezali esengo ka culture na biso ezo matezo kene papa balobisi ko moninga pambula misepela ngati na likamone si bana bakazi atala kela ngate soki nzamba pambuli moninga yo sepela nango kukala kanda yo bana mo yo so ke ozonga kudasa mate kwa ni bongo bana ana za na bakoko bazali yo bana go ke ne te botika na kolinga te wana ito vrai na no bikatika la te mungazo na kena presse funa zo na kena sa to babenga na musala na zo ba vérité bon motema nanga mo bo pasa na kati des actes peut-être obo zo mona meza poto biso to mona ba to mona gango bon extra peut-être les actes santé na éviter on ne pas na biso so ko sala na rio ozo mo na bikuza no zo lia no ka ndenge mo ka ozo mais so OK ozama motema moto mo pozo mo bato ba benga ba minete kuna kende kuna libela pesa bato ba benga ba ya ko sala sekia ko to sala tambo ba benga ko kuna libela so ba benga ko libela so ba seza wa mina ba to libela etika zonga poso kina otika no ko ba otika sa de sala ko la ozo muto ninga ba ba kimi na sanso wana nesa ba benga sa bisu tamu yo kimi ninga na to tena likampora ko ngosala mo te pona nzana en tout cas vraiment luzolo ans mutaotina na poto ye na kosala spectacle ate boke wapi akuzonga suka uzonga te na sali musalo babenga kingai na yete pona sala to ube mutola kini ne balwa na poto po babenga ke pokina te obo soni na kamam na ngambo te soni pete lisumu ndetala nzambe babenga simize okosala mikolobonia na poto to sana une semaine to za 2 ou bien 1 mois ce qui est coquille na zoni na ngai le bino za même nzela ligne na modé en tout cas félicitations modé na geste au salaki en tout cas il s'est fait na ko fa na poto kwa ndeko na ngai bon age pe na zana éviter na kile kufanda kuna pe éviter siku kuna sala nini mwe bana bana ba bona éviter mbo na kufanda OK na kufanda kuna kuna utsatsi musaisi ke age kwa sababu msa wala kuna ba jeune ngai na to ba peso 3 ans ba pesa ya Gabiero 3 ans na pesa na ko ba kufanda na 3 ans tikako na kwa kufanda kuna 3 ans na irano ko limate na uza kufanda 3 ans na kwa na ya ube peut-être tamu tunaina ngana na sasa tamu tuina nenda kile susu bona kile susu na sasa demo na kile susu bon les opinions na ya Simon za na so ba ko limate peut-être bazo monoko
eza déjà tant ba benga pona likamona pona ngana to banga nde mokiliti na to banga nde moi mutu ndimeza te papa tozosambela nzana banga nde nzambe parce que mutu abinanga tokende tokosala autant bapesaka visa soki visa na mikolo na mais mikolo nzi ekoki tosa te leta apesi bajour wana oyo leta apesi yo osambelaka nzambe mais fuya te olingasa bajour ekoki tokozonga toujours ekoki na ote mosala osala nazongi na ye sasa papa na baso na ye nanga mpe bokomona peke ye mutu yango aye ozomona na ye mpona nini mpona ndongalika mais soki nabi ke nazokende poto nakende kotikala na ngai moko to na voyage nakei me moninga so bamemi yo kotiela makambo. Voilà, merci beaucoup Simon Kitata ya Simon kuluta baleki likambo na moto te kanenge pe asonama na oloba Ligue des Champions likambo na moto te même na dia bulu en tout cas alobi akokende pa kozonga azoloba ngo te mpona plaire bino te za TV te Simizo bana akubanga nde tata naoboya mpona nzambe apona nzambe batali nango lisumu keba makambo sokomona lokola je pa nzambe ya lisumu ndesi kokimona poto pe lisumu abraham nde likola ndeka moke eza nsa makambo mingi Simon namona bino bokendaki réunion moko awa tozokenda biso na oshite bokenda okutana na madame la ministre mama na biso andimi kosoutenir baptiste na pasi oyo bazwi mbula na mbula kolela ezalaki mwa mingi makambo ebele ezosimba te namonaki mpe présence na oyo na réunion wana nayebi te makambo nini oyo ya motuya bosololaki yango na bayeba soki chance akoyeba te likambo bosololaki ezalaki nini. Bon, maman ministre place azali mbote vraiment excellence nzambe apambola ye abati adi makambo na biso mpenza azwi makambo na biso adi adi yango do mitema sekita tozala pepele donc na nzela ne mpenza mbala tokomona ministre oyo bokomona changement mpona baartiste comédie bapoint ndeti nini wayeabe kotala makambo na biso nyonso kaka etali ya biso esengeli bapotongela bino basale tututu wana eza na kati faut changer ça mosala tosala mosala monene te si toteyaka bato ata basekretare nyonso batongeli to bakomeli bakende sala na poto ntango bakomeli bandokende na poto nde baobengisa bango bazala kozwa bango bazokende botosala mpe likambo ya mateya ezali te tokende osalaka po tosala poto bisekisa non histoire fo ezala tozala base na histoire tolasa mpe culture na biso na bana na biso babotami na poto baye nano te bandeko na biso baboti bana na biso baza kuna bana na biso na baye nano te alors biso tata tokende poto kosala baspectacle tosala makambo oyo ndenge tozala awa ndenge ezalaka awa bana na sota balutura papa na mama on mange comme ça là-bas on peut loyer comme ça attends balutura papa ça veut dire bani mosuki bango ekune pa na totala ezalaka boye bakiti banotala lokiti eza bongo ça faut toteya bango eza modèle wana comprendre yango bazobaya mais la remise mpe ezalaki la remise apprévé na ba jeune talent oyo baye lelo bazosala mosala yango comme il faut bahonoraki bango nayebi te yo batio na liste te poani yo bahonore osali te badiplome wana aza nango mpe ebele wana aza badiplome ebele oyo ya baantpc wana naza na maboko ebe titenge esala na ntango azalaka na questionnaire mo reposa mpe apesaka diplome na mama ngebi nazwa badiplome eza kuna ndako oyo président Masumu alobaki baza koencourager baleki na biso parce que biso tokotikala kaka te tokoleka mpe génération mosu ekoya il faut mpe bazoya wana toencourager bango baza koforme mpe baterre bango mpe baza koya ekozala malamu biso mpe tokoleka bango mpo bakotikala baza barepesa badiplome mpona koencourager bango diplome d'encouragement ezali badiplome d'encouragement merci vraiment ya Simon Simize Kitata tosepeli koyambola moko ya lelo tosepeli vraiment makasi na bato tu basengaki yo l'émission lelo leka oleka en tout cas ya Simon yeyo nayebi te soki eloko moko ezali tozongisa koloba parce que oza mpe na baprogramme groupe ezala kaka groupe nanga ntango ozomona nga boye groupe Simize na ntango osomoninga biso groupe ezali baacteur nanga mpe basali mais chaîne YouTube oza te na chaîne ya YouTube na chaîne ya YouTube bon chaîne ya YouTube na bo ezali naza na chaîne nanga ezali mais la Simize TV officiel ta TV so mtakoti kuna moni biloko na komona biloko ya Simize ya solo kitoko ya solo okomona ngai eloko kaka na koloba
na kosenga na artiste comédien nyonso tout ya RDC banda na likolo ya mokambi na biso papa masumu de Brende Fumbanza yala kayala toko de nganda mbote ba président ils ont ba papa Sakala vous avez membre banzoi na zamam OK na zamam ko fondateur ya NTPC OK autant le bandit sur le biso tozala na papa Lobe papa Lobe ala mona ke azona poto avec nous les bateke baza ba fondateur ya NTPC papa Lobe nous les bateke na sengi na ba comédie tout tozala bolingo to lingana OK tozala bolingo ma pardon pena na bonzambe tozala bolingo to lingana to yinana te o ayebi kana likambo na ngai simize soko yebi ke nzambe mutasala yo o asalaki mokili olingaka nzambe limbisanga soko na likambo na ngai na sengi pe na ba fanatique na biso ko bandao na RDC partout sika bozami na Poto Angola Brazzaville partout o ayebi kana likambo na ngai limbisanga na sengi bino bolimbisi mpona sala bandamo na sengi bolimbisi to lingana bacomédie to na bolingo soko moninga pambolami kolinga koyina ye te soko yini ozokanga nde nzela oyo ya yo ntango ozoyina moninga oza motema mabe okangi nde bénédiction oyo ya yo ekangami ekofungwama te po oyo makambo nzambe atiela yo ezali ye mpe wana azopambolama yango wana nzambe atiela yo mpe ya yo pare ezali wana koyina moninga tolongola makambo wana pardon tozala na bolingo tous les comédiens nyonso tena bapeti na biso baye lelo babandi théâtre lelo je vous aime na deyi bino tout naza na bolingo ya nzambe tena na bavérité toteyanaka tozala na bolingo vino nzambe pena pambola moko na moko na mosala na kwene soki ozali merci mina kolo nzambe na biso tokendeke kobondela nzambe bambote na bato bambote na pesi bino bapaster na biso nyonso ya Congo OK tous les pasteurs à part oyo basalelaka nzambe na lokuta OK mais na pesi na tous les pasteurs oyo basalelaka nzambe na kobanga ye vraiment na kotanga bakombo te po toyebani tomonanaka bilongi bizale toyebani te kati ya moto oyebani te mais na sengi taka na tous les pasteurs oyo ayebika bangaka nzambe nga na lelo bandelo na émission oyo nzambe apambola bapaster wana papa pambola bapaster oyo babangaka yo naso oyo bazobanga nzambe dans le secret kobanga nzambe ezaka dans le secret na ovandi place ya yo moko omoni bino occasion koyiba yango oyo moninga atiki eloko nayema olobi na kosala yango te po eza desu mpona nzambe otiki yango moninga mpa ya kuta eloko na ya genre voilà bravo amen na bato na bawana nzambe azolinga na basali babangaka nzambe na solo oyo baza kokosa bato te mpo nayina te bazobanga nzambe otama mpena kobanga nzambe nzambe apambola bino nasengi na nzambe na nzambe pambola bango bakisela bango ezali vraiment merci beaucoup Vesimisé merci beaucoup na bino to bolandi biso na Via TV Monde merci beaucoup pour partager bo like bo aimer kaka ndenge bolingaka eloba nango kwini tokokeka maleme kino tokokwendela donc merci na bino to bozwi temps na bino mpe ba partage to mona na toujours na Via TV Monde et puis na Prince Cinéma to bosana te bye bye